Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut nos fidèles nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona mbote partout place bozwami la canona bino yeyo mbote encore na mon boss mon patron papa Sibo Mutombo depuis Allemand mbote na yo pourquoi pas na George Djunga otete la Kema Fumbe mbote na yo mbote encore na Freddy Chibangu AG Trade patron de patron mbote na yo na Aimé Vokaba dollar mbote na yo toujours Darling Love na émission na ye vous avez droit de savoir le lot lobito sala nanu analyse sur ba mariage mikolo toza vraiment tozo mona mabale komi rare po mona muta bali eza pena e komi no kwa mo loro mo boye eza vraiment rare to benga e komi vraiment pièce rare eza pona nini yango na uzanga mokote na plateau ya lelo ya émission vous avez droit de savoir na uzanga mokote na za Clarisse Plasma otoko sa na e analyse sur ba mariage ya lelo est-ce que eza ndenge to koma koyoka lelo avant mobala bala mwasi il faut eba ke mwasi wana travaillaka chaque fin du mois mwasi wana za na droit ya azwaka salaire soki mwasi na travaillaka te mobala zo mona po bala eza pasi azomona ke rotire les charges nyonso ba préparer mamba libala ndenge nini mususu pezo mona mbonga libala zo uta e uti pa mwasi mwasi centré pa mobali ne biso to yebeli ke mbongo nde e uta ke pa mobali ya ye nango pa ba mwasi mais lelo comme mbongo e uti po mbongo ya poche ya mwasi mais apesi mobali po ya ko bala e yango na olinga vraiment to sala analyse wana na Clarisse Plasma eza makambo wana ezokoma pona nini yango zo mona célibat e komi vraiment ebele makasi metitima soko yiko fongola blandinyo so ya Congo Check Check TV ba mona Clarisse Plasma on a na lelo na plateau tozo sala na vraiment analyse sur ba mariage bonjour Clarisse. Bonjour Darling Love la canona kanoti na kat botama muluba oka sentiment avantage à teinture nzoto et puis ça joue à teka papa Sibo Mutombo ba mbote ne belé place ojali avant la micro check check faut na pio no kambo te poso na pio mbote te mo lokona sa ili sou mobe à mon chéri mon bien-aimé hein, le papa de mes enfants de Dema Vumi sa Jean Pedro hein mbala mwindu chocolat mwindu et puis ça joue à te quoi et puis si trouble makasi na Facebook na ngai comme trouble o tie la profil ozong si non c'est mon chéri ya on ngana lo babo hein. Non, Clarisse Plasma na ko répéter encore si je pose la émission mutumsu de banda ki ninga mususu aye si je na biso ya lelo tozo lobela plus que ba mariage tozo lobela mariage lelo komi rare eza pona nini est-ce que eza pona lelo nde mibali ba koma loba soki nga mwasi travailler akate na koki ko bala ete soki mwasi oyo a sala ke loko te ko simba te lelo komi mwasi azopesa mobali mbongo po ya ko bala e na bité analyse nini ko ko sala na sujet na biso. Merci Darling Love pour la parole. Dans le ballon bibliquement, selon la parole de Dieu. Pour ça, moi signons sur ici le cola mon baline. Moi ça zana pour ceux qui yo misimbo no bali azana pour sokolo chemise azana pour la rolambela yo so pesi mbongo na yo pour ce ko petit mbongo ya Thompson il faut balambelo Thompson so balambelo so aza mobali mo ya malamu. Deuxièmement, Darling Love, et là, quand on dirait qu'il y a une génération, on a maman, on a biso, on a balingi kokola, te balingi mibala bala mikie. Nde ngona mona ke AGC kiei. Na kachote Plasma, ba maman balingi mibala bala mikie, ngozo sa ke mibala bala mikie moyen ba bala basi na bango ezate ba tikali ke ba komuto ba gigolo. Ba bala ndeni. Et si azui maman mo boya mukolo, mi pende se botandute ya kala ke na maternité. Sexe c'est comment ce qui le forme nini allez azo laksango pa mona bato ya mukie lokola azana mbongo na ye akendaka ba Dubai akendaka ba Chine akendaka ba wapi azana mbongo na ye allez ba mama wana mikolo wana nde basali ke ba mariage ebele lelo mibali ba ko bala basi ya âge na bango te pe bala mibali ya lelo lokola bazana lokoso ya mbongo ya ngondo moni ke mwana mobali mwana bala mwasi o asala ke lelo te na vie eza mwa passe po na zo lukaka mwasi o asalaka ngande na za beso so ndenge
de dema vumi sa yo bala nga place mande na vandi be ka de papa biso botanga mwasi ya kitoko ya pembe boy mais de deux fois bimisa mbongo ne mutoki ne po abona abima mobala za na valer nga na kosombela ta fouché tata lutu te na nini contribution décorer na ngosali jamais na somba contribution ya nini il faut travailler contribution mon beau ko zango ko ezali peut-être na fête soirée wana fête bongo na bengsi ba chroniqueur na bengsi ba chroniqueuse na bengsi ba bato théâtre pour la relation na ngai na moni kete peut-être mbongo ba pesa yango te mais so bat na ba pesa ba faire part na ngai ndenge ya Dieu lemba na biso ati ba moyen en jeu abile ki na loko zo bala fona sepelisa yo aju moi un petit rien a pesinga mbongo wana eza pona sombela ba inviter na nga masanga ba ya komela ba lango ba ke ba chroniqueuse ba ke ba bala kate chroniqueuse abali mais que ngai il faut donner soit nga seulement biso mouchoir de tête ba sengi na fartir à libala ngana ke ko so même mouchoir de tête pour na contribuer na chantier n'est jamais non ça la ngote donc ne naza benaza na makila isa moto naza na bien chance na ngai ya bo moi si faut talisama basi a lelo loko basali mabe mingi na mukina ba mama na ya mikolo bango batu basali ke ba jeune garçon ba ko bala sou basi na bango lelo te darling po moi mobala komi ko envisager kake alinga mwasi mo ya mama mobimba o alukaka déjà mbongo po apesa ye mbongo azore lamba kolata na facilité azore loko le na facilité mama na futela ke ndako yango moni ba mama na pende mutu ba babyssi mitu ya ba chroniqueur ebele ya mibali na batu ya théâtre ba mama wana baza na poto ba mama baza na Afrique ba mama na baza na Angola ndé to basali ke loko lelo oyo Clarisse Plasma na kati yote ba fille ya Kishasa nyonso komika ko envier fa bala mobali ya poto aomona mobala kin awaza valeur te ko rendre jamais heureuse eza par rapport ya makambu wana kaka ou bien ndenge nini non eza kutu bongo te moi mon dode m'a vomi ça même azaki na kikwiti ngana linge kaka Nzamba yo quand je joue devant la tombe de mon père. Ce qui a zalé katana ki kwiti. Pendant la mona mobile sympa le quoi yeti. Na mona na mobile mibali baza le couteau sensible ki mobile au kosa. Mais d'autant au monde que vendre la mobile au vivre na mobile a expliquer vérité makambu nyonso. Aéroport anji le couteau na mona nga ou même déjà bala to ko sa ne couteau na ke côté wana te. Donc mais a expliquer nga makambu nyonso na poto na makamba social na makamba ni a umona ke muto expliquer makamba autre déjà esprit déjà au senti de que soko benda ni mupanzi o masole beta mabu ma beza ne mingi za nini ke bana basi ya Kishasa basa na complexe makasi poto sala elo monte poto za nini poto soki nzamba ba ke okomata avion okende poto okende kaka mais il faut ka ko bala poto bebele baza ba aventurier ngati na ya okoma na dode mavumisa na confirmer dode mavumisa na uti musika inutile ya ko bana ko expliquer ma bebele biso bato sala musala TV to yebi mibala poto bien to tambola ba na poche to yebi caractère de ba to yebi escroquerie na bango donc ce que tu as dit quand on a cité moi dembo comme trois mots quand mibala ba escroc o ba escroc ba to mo ba ke mutu comme ti na niveau ya pesa identité makoko tinda mbongo te mais yo zo zo mutakala na yo ozo tindela yango ba nini yango mo ni buzobe côté be na génération so mama buzobe sa makasi libala ezala ndeni libala ko zala ndenge nini darling le phénomène o nanu ya mibali bazelaka azotinda mwasi akende pa mobali mususu alingela ye ndenga na za papa mokondi dans mbonga papa mokondi nga tinda kana yebwe nga na kina na opesa ngo mutu bazali makambo za ebele bazali mutu aza na pire vient na ye na poto ayebi ke vient na nga na za makambu na ye mituka na ye za aeluka mbongo azana ba chantier na ye peut-être comme ça na ba flat na ye ndenge bo kilo na ngai vie Pierre Lutumba atonga flat na ye na 12 na njili ozomona ayebi ke nza banga sa biloko na ozo kota mbongo na Kishasa sko ayebi ke wana pire vie na ngai banda ba kin ba coopérane bien abi vie o ndeni na ko lia mbongo ateli babite so na pesi ngo Petrus moko boye ya veni non lia bien te donc jusqu'au petit na ye wana ya vivre na ye chéri na ye wana boake mupanza vi ate vie na sa petit moko boye petit na pene donc ndoso bondo ya bande bandenga bakini boye bondo sala na ebo kumbela ka esala ko mwa bien na ba kermesse e banda boye et comme le roi commerce ezo sala ma so bandenga biso bana poto nde balingo fungola misute bazo mi mama na makambo babe mi mama na kata makambo buzoba muto akoto na kata buzoba mais yo ko comprendre ngote azui mwasi na ye wana chéri na ye wana apesi yo ye
po yebi ke ti ozo ya bongo na oyo ko kabela ye na o bando kabela chéri wana mwasi wana nyonso eza bénéfice na bango baye bani so mususu eka ko be mona tourner mabe po anini ta muso mona mwasi a comprendre que tonton wana alingi nga na bolingwa solo atali siko yo pesa ke loko te moza pe famille na ete o te ka pa mutu moko boye po ya zwa mbongo pesa ka yo alo mona ta mususu atimbisi vie wana masole panzani uswati aboyani na yo abisa ke soko chema tata na yebisa vie wana ke tala do panzele carte eza nga na mwasi na ibine na doze masole vanda kala omoni côté mabe so côté belé na mukili donc génération c'est ça bo soto eza na saleté to doza bata bo soto donc faut to senga kama na nzambe. Merci beaucoup to senga mawana nzambe lelo oyo na kala biso to yebaki mobali azobimisa mbongo azoya kobala mwasi na ye plasma lelo komi mbongo ya libala soki famille ya mwasi basengi $2000 plasma kopesa lokola 1500 mbala lukine kaka $500 nebite phénomène wana na bandeko basala kango est-ce que eza bien to eza mabe mabe makasi parce que Bible eloba bien que d'ailleurs dans la Bible tenga coutume nous sommes des bantous tous ça africains moi ça que l'otambo ne bombo o yebi de ma vumi so yebi place na zimbo ngote tam su na zongo pa mbanda no mombe yakala on va faire pas on va faire papa ndenge na 1500 d'autres na 750 ngape 750 yango na cheli yo yango ya ko balanga ya na sens te na obanga ete pe na obanga mbongo te pona sala mabete mais tanga ya na mbongo ne ya mutoki nga na sensible ke mbongo yo Anita Ndoma acheter $500 fils Kandolo acheter $500 ye mo ka luki $600 sali 1500 na obanga makasi pona bike mbongo na ngata 50 fois na kate ya te faut na respecter faut na honoré parce que aza muto apesinga esengo poko bala mwasi eza petete ebele pe bakota bakenda ya sama bele batikala ko bala bango te muto amemi na commune amemi na église amemi na miso ya famille aza muto a féliciter ozomona mwasi mobali jamais mwasi akoko kolota mbongo ne soki wapi aya kopesa yo soit yo sangisa mbongo yango to sangisa na mbongo poto balala non et ça la marati na biso ba africain eza kitoko te eza malamu te pe mubali jamais yo tikeli mwasi mbongo te mwasa kene ko lamba biloko yo yebi ku teske wuti te okuti misuni etondi na nzungu lokola yo lingala ko lio za VFC morceau alo kumba mine na kongbola ongboli okovimba matamo ovimbi makolo vimbi mabundi pona mbonga mbanda donc jamais kutu mwasa ko contribuer na mbongo ya libala jamais moi ça kopesa mbala ata 50 francs ngana kopesa na ngate de ma vumisa ndengo zolanda ngabo na heavy ke place otala ngai na antosha numéro oseka donc ngakutu na kopesa ta 50 francs te po fona maman fona senti que maman biso na de fait papa na ngai ba bota mwana na bango ya mwasi ya muluba ya pembe plasma la sexy mobala ngabi misambongo po abala ngai jamais ngana contribuer mbo ngana opesa na kozwa ngama kutunale lembongo onga na opese po ya ko bala kala ozonga donc eza kitoko te eza malédiction moi ça kopesa mbongo babala ye te au moins que azala mwasi moko boye ayebi ke ende na zabwe na sina suki na ngai na esika okende te spirituellement ami yebe loko oyo azali plasma na kati ote eza ko suka te to zana bandeko exemple ya bandeko la biso bana en poto tout monde na kati moi ça doit travailler mbala va travailler mais baza en droit petit so non babala nti baza en droit ngana osala boye papa mokonza osala to simbo na biso to sangisi to yo bala na Kinshasa mabeni eza darling onga na osala ezambongo na opesa ete za mutoki na pesa ye po ya ko bala ngo moteka na mibali na mibali tina osepela na fete te ko seka ko bina ko kata dance ezate pona mibali mais oui na mibali jamais na osepela nango poto kasi mabala ngo tango basala pe bongo esuka wa e kabona kalokola na film on dirait lipe ko ina mai ne lobela ndenge ozolobela to ba yo soko ozala ndaku no bobali na mbali no olinga ndaku no na mito mbala na za droit yo fana ndaku wana te mobali nanga koza Mario te ye ka nde fois za ndaku oyo ofandisanga tanga ondi mokozwa ngai ye fois za ayebelo ni ya osala na ngai po ba famille nanga bazwi mbongo bazwi biloko na bango ya pesi bazwi nga ba pesi ngai yet yes ko fa yebelo ni ya osala na ngai il faut yeba place olali sanga il faut yeba eloko ninga na kolia mamu kutu ya kolata ngo to bande za soki na zo sala musala na zo zwa nga mbongo na ngai ya salaire na ninga eza nango bien ou sous-ajouté eza nango mbongo ya salité te
te eza mbongo ya bien on azo gagner na suyer na ngai ya front eza normal na osomba biloko pa yebi ke tina eza boye to ka to les 30 to les 25 moi si na nga soki aye na mbongo yango yo soit mbongo ne ba virer yango na banque ou soit mbongo ne ba futie yango yo na osomba biloko po eza normal déjà na za moi si ya libala na za na kati ndako libala na ngai so ba futi nga liboso provision za te na ndako nga na otia provision po na yebi ke tango ba virer aye ya osa nini rembourser kaka ou soit to yeba ka nene to tia ba programme vie na biso to yeba ate lokwa nga na sali be mbongo na yo photo sala ngo boye transparence fo ezala mais za te ke ndenge nga na sana ne pa na biso boye ndenge ya so luka ya sala makambo ngai na so mbongo na nga na pesa dode ma vumisa $500 na ngai yango yo bakisa ma eza pasi mingi eza mawa na ngai lokwa papa biso Oscar Mbaya Chima kinda kufa akenda na sama bele 3 ans yango yo ale na sala moyen ko sala te yo balanga kaka nazo tingama yo balanga kaka omoni ponga na sepelaka na yo mingi eko simba te simba te ya bozo fana ndako moko wana eza makambo susu mais ndenge ya linga balanga ngala so mbongo na pesa yeke balanga nous vaida toke zo pas mutu mususu podi non pod donc eza mbongo salité pour la mitso benga so ina ile mbongo be defa ibaka eza mbongo salité eza lokwa na mibali eza mbongo salité to za la batu ya mbongo salité ngana ko mibala te siko ndongo zo lobela bongo okoki ko mibala te ngo mona bande ko beba comme préféré na mieux voir vanda na ye aluka mer na mo bo simba ya ko bala na avant luka mer mo simba bala na koni ya poto o ba bengisi mibali ya Kishasa ana ya ba comédie na mibalo ba lokoti na Facebook résultat résultat ezani nyonso te bakima nyonso te bakima raté mais nyonso la majorité sur 100% 95% bakima bango oui la bouche a publié belé la bouche a publié belé bakima e ngana lo barabo pe bandeko na ngai oyo bazana na poto ba mbongo na bino apasi oyo bino bozo sala na famille na bino soki batu basili na Kishasa kende kozwa batu na mboka bengisa bango na poto yo kende kozwa pauvre malere moko be na Kishasa zo telengana tango kozwa ye obengisi na poto kuna komi kuna na poto abaluke lio eza en sens te plasma na kati yote toza boye yo za na poto olingi mobali mombo aza kin par exemple azana kin yo na poto sala mbo mbala na kin o souffre ça c'était ezaka mabe ezaka biblique te ko donc eza biblique te ko aider mutu eza mabe te mais ko aider wana nde ngo ya ko komela biso ba mawalobi mibali kutu ba na chance wa bengi sabasi na bango ndeti nga kutu soki kenzamba swinga na matavion na ngana zemi na ya munene pona la sabat o bazalo ba ke dode akokima yo nakokima yete je suis devant les caméras na zem sa o boelelo papa bato no so balo ba ke ngana okimo bango te po mibali wana bango ba okanise nango bango ba desina na papier wana ata sona bata ata au revoir ba Congo bango ba komisa ngati siko soki yo bengi o luki mbongo no ya pasi ndo so lukango bongo bengi singa na poto alesko yo komi mabe mubala na komi bien atuka so kisi bakanga basi na poto ezali yo kanganga ndena na Kishasa. Merci beaucoup to comme déjà presque na fait émission na biso lelo so si je na biso vraiment to ngai to bete la CTO to bete li CT lelo na bakisaka boye apona mode to comme na biso ko chite na ngana bakisaka boye yo muto vani na ndao no zo tala biso lobita kizengo tala zoba o mamba o loba yo nde muto za zoba ama elete po baninga na osi bakwelela makambo na makambo biso zo loba ke mwasa ko bala mobali te bato basambela bato lokola mama Benedict Hiroshima makambo na oloba boye a comprendre que makambo mwana mwaso mama oloba sana nzela mwasa ko bala mobali te mobali ndefa bala mwasi mwasa ko kikomi bala te wala za libala te esa nango libala te. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo ya mibali bolingaka lisusu te ke mwasi moko boya salaka eloko moko te nga na ko bala ete na ko bimisa mbongo na nga te vraiment bandeko boluka bo changer pe bandeko na biso baza na poto quelque chose na poto lingi mobala za na kin linga motoki ya mutu wana aya ko balela yo elingo lo bateke soko za na poto yo nde fo bala mobali non mobali wana fo bala yo tanga bandai ko linga yo po jamais na mona ke mwasi moko bo linga mobali na biti est-ce que ezala rapé plasma eza pena mwasi ye moko zo linga pena mobali eza nango ebele
mais ça nango normal bon ngala mona nanga manga mususu ne sibiso ka ndiye kana Congo ne bato komisa ngo ndiye grave hein mais oui c'est pas na mobala ko que non na sepeli na yo mais to bolingana mabe moko boye sande dire ezarondie na ba congolais po congolais ceux qui moi si aborder à sepeli na ya komona que moi moi 60 ndumba hein aza moins sérieuse or que tam peut-être tam au ozana mobala soni orano ko linga moi cité ozomona mais moi c'est à cause à peine avancer na ye mais ya lelo nde comment que ndende na ndinga mabe ozomona mutu moi si musako bando ke na CP na otemet bosali ka connaissance na Facebook mamango toi photo mabele libanda toi photo mutakala et on mona na biso ko ngasko na me mona ndenge na biso ndete biso lelo tozaleli na ndenge biso ke na ndinga salité mabe mais na mindele pena moi sako lingane pe mobali ça na normal. Oui, eza nango kaka normal mais bandeko na biso mibali boluka bo changer o bozali banda oyo zaki ocha na esprit na nga na kobala te na za na mère na nga moko boye azosala ngai mobali nda balaka mwasi esalaka mpe kitoko makasi papa mokonzi aye abali par exemple Darling Love vraiment na motoki na ye wala pena moi respect pe kozala na kati ya ndako ezaki nga na pesaki yo pesaki namoni ke respect kozala te vraiment tozochite déjà plasma conseil nini ozopesa na bandeko oyo bamitia na mutu na bango ke ye po a vivre bien to eza mutu mususu ngane na zabona za nga Mario ami benga pena Mario ngane na zabona za Mario ngai na koki ko futela ndaku te na tia mwasi na ndaku te mwasi nde fois futela ngai ngai na kobala mwasi te soki mwasi asalaka te conseil nini ozopesa na bandeko wana ngana lo baka be ba Mario nyonso o babanda ki Mario liboso na yo so ozwa chance wa mona Mario mo akoma mpaka tu na yesu suite ezalaka nini donc ki Mario wana to ki gigolo wana e na ngelo mo ya kitoko te ezana ngopelo mo e honora mutu te pesa pe mutu valeur te donc mobali il faut ça la ki mobali na yo o ça la ki mobali no tina suka ndeza na kobala soko yo ko kisimbongo no te ko luka bandeko no baba ko kiselo mbongo okyo bali mwasi na moi satana zem po soki ata yo za na eloko te ba famille mwasi na so bazui ba contribuer ba tie ba épauler yo lobi yango bo finga wera lobby yango nde bosala yango do so me ko saka moins d'erreur ba pesi bidon ndako ovanda au salaire au lingi chéri mo be libanda so mo sina dektango ba seme ki no ba yo bwa ko bilo libanda ole mu yo bwa ka mo sina libanda me mu ba bwa ki yo libanda yo mobali do esango makama kitoko te malamu mobali ki mobali na o emonana nde baba ki ba posa ya mwasi nyonso e osila likola mobali na ye mwasi azana ka pona ko tosa mobali na ye pona ko servir mobali na nde kaka moi si Abraham a savoir biso Sarah donc ezate ke o ndenge mine bo komisi lango lilo o akoyoka e sala malamu o azana mato ya koyoka ayoka o azapela motema ya kobomba pona ko sala ngona ko komisa ko sala ngona misala monde sama na misala e sala bien makasi tozala ka pona ote ya bino tozala contre bino te tozala pona ote ya bino po biso na bino to yeba eloko nini toko sala po tozala bien liboso ya nzambe toko sala ka mbindo te to mema na kati ya lo yenge pe ya mokili te po lo yenge ngo banda to banda mama et futa mutelo côté et belé bazana cimetière na sama belé so ba regretter quand mais belé nzoko ba na sama belé bazo regretter biso batozana dans vie nzamba accorder biso dans souffle de vie faut te bander ni ya otambo donc ki gigolo ki mama mobimba plus il faut pesa mobali mbongo abala yo eza mabe eza ngo eloko ya kitoko te pesa mutu pe valeur te po boko so na pela mbala biso ke deya kutu yo muto bala ngai ngana bala oti oyebi nde ke sala yo mto força ngai balanga mbongo yango et ko honorer yote. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous avez vraiment belé à Kolanda. Émission, vous avez droit de savoir pourquoi le mariage est comme rare. Vraiment, vous avez un développement, vous avez une introduction, vous avez un développement, et puis vous avez une conclusion. Vraiment, j'espère que vous avez vraiment Yako Sepela et belé makasi. Toujours Kana Darling Love, la canona, Clarisse Plasma. Mot de la fin na pour l'émission na biso lelo et puis ba mbote na ba fan na yo tout Darling na tei ba mingi ba ko la ra osala malamu batika mabete biso nyonso te ko la osala malamu to mekata malamu muke to koma kaka ti Christ aya to koma kaka ba mbote na nga na belle sœur na ngai Anita Ndoma l'impératrice Anita Ndoma motema ya empereur fils Kandolo na Belgique ba mbote mine belé na famille mino mbala lingi bino mingi na bokilo langa Pierre Lutumba Pierre Lutumba bokilo bokilo Android quoi
Batikayo Dodé m'a vomi à mon cœur, mon chéri, les papas de mes enfants. Mbotene belé Michel Diasona mat vienanga na ozeona kin to dondo. Jaman Mungwilu bambotene pe belé yango wala vie visa paka ya Amsterdam bambotene belé vienanga les blancs zola kandanzambi babi mwana muzombo ya solo la kata Amsterdam kanga bango. Merci beaucoup, merci encore à mon boss, mon patron, papa Sibou Mutombo. Merci papa pour la confiance. Bon d'accord, na maman Madongo, la patronne, moi ça y a fiotingo, na story bambote na maman chérie, pourquoi pas na honorable papinzi là na France bambote na Mérich Tembo bambote na vraiment na ba fan tout ya darling love na lingi bino peut bon continuer au linganga. Merci encore à mon réalisateur Metiti Mondo ça toujours que bon on a bémiso qui tokwe on a vraiment kasi ya Metiti ma vous avez toujours branché na chaîne Abino Congo Check Check TV vous allez décider tout mon ami bye Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Congo Check Check TV Yasibo Mutombo